bitumbe lelele eza bitumbe. Arrêtez la musique, arrêtez. Katazoba ozana ba date to beta musique te oya kana ba analyse belé na télévision na lobi na yo boye iye o aya ki beta la musique salaire na eza combien et puis avant na wapi bafuta yi 100 000 pour na yemba caché na lobi so bafuta ko 100 000 pour yemba porte le pango non ne faisait la propre quand yanda ko ne faisait la propre il faut la que ça va de place où yo vendre maki no awe pananga atongi omonite kotonga biso to tonga to somba wapi na banda longo na quartier eza quartier urbanisé quartier Léopold soki na tika na zoma na lemba balobeza le pango famille c'est ya famille obetela ngo tolo eza bango bala ki ba buka mapango na bango soki za ba kombo ya bana bango na basi na bango na kati lelo pe affaire sold out et compter ko neza buzoba mama yo kana bisayo ya ba défi buzoba mama bazana ba millions de abonnés dans ba compte na bango mais basala ba 16 000 ba 40 000 ba ko toni sa na mbala moko tindegeni yo tona 1 million d'abonnés maintenant vous ka Paris à Pamba aux moi 50 000 100 000 comment vous arrivez pas donc c'est des mensonges basala ngondeni ils ont ba aventure ya ba aventure ce que avec sincérité grand Mayas la musique ya mboka na biso miseni na bandisa yo mo douter azate na musique na orchestre pour biso tout ko ba studio moko to matarafi moko to au mona chef de luta au travail pina nani kuna petit mais costaud au mona nani Guilin Tamba à travailler pina nani à travailler pina ngai bo bagisanga nani yo courante yo nani grand Mayas yo na musique congolaise au salani nga oh ça la goy bigod. Big up la famille Mbote, bonjour tozongi lisusu Boalwo de TV Katazoba la chronique intello Eagle Woman la maman des aiglons nouveau numéro Bissowana Toye. Chaque fois c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Ndeto kenda na ndeto kucharabino toujours on est ensemble, il y a pas de souci. Eloba nango Gaz Fabulous dans l'une de ses chansons, ba musicien basila na biboya boya. Bokende na chaîne na ebo lukanzembo wana bomo nango. Ayemba mibali ampiaka na zuwa ba musicien basila na biboya boya. Gaz Fabulous asa yembango. Soki mona muki a remarqué loko boy. Bongo mikolo. Tu vois. Donc c'est le scram a comme un comportement ya moto alé ki ndoki na ki mukolo. Moto alé ki ndoki na ki mukolo ba lesi ki ndoki na kombo fali. Ndi ba comportement comme na mikolo. Omoni na vie soki oyebi ki o échoué na vie. Vanda no ka calme. Soki oyebi bena ki na vie o échoué toute la carrière ou échoué vanda c'est mieux vanda no calme qui osala ka ba émission o lobaka parce que nyoso ko loba e bando bimaka maloba ya jalousie ou bando lobaka maloba ya jalousie soki omoni ke na carrière ou échoué vanda na o calme c'est Léo yoza maman na distrait omoni wabenga distraction. Définition de distraction de ces Léo. Oza maman na distrait, maman na distraction ya osakanate. Fallait à beta stade yo bimisa affiche à MK au beta T. Faire outi ko tia parler la défense arena, au bimisa affiche moko ya défense arena ya Lukuta. Na yebaka te pote baby sarabino mi tout ndengeni. Soko moni musicien déjà baby si taille, a baby si forme. Azoko quand même pas ko contrôler alimentation na ye pour garder taille, c'est un problème. C'est les oza maman na problème. Ok poto, so ozalaka mutanzala, o découvrir ba hamburger, ozo lia na désordre. Ozo lia na désordre, matame fimbi, libumo fimbi, ozo ba même pas qu'il faut qu'on garde taille. Et puis ou lia kamabe, na moni vidéo na moko bozo lia maki, omelette na lipa liboso ya soki ya flat hotel.
So utalika video wana usanti pena ke jo yoko alinga ka kolia. Na munene okoma nango, on sent vraiment que yo pena nourriture yoko eza sport préféré na yo. Musicien gardaka taille. Même na ndinga ki musicien ti. Ko garder taille ezaka bien pour la forme, même pour la santé. Libu munene matama minene, ce n'est pas du tout conseillé. Na ndenge ya logique. Ce n'est pas conseillé. Okomi munene, okomi matama, omona mna bilialia. Otalaka forme asele ozo santi pena o munene ya bilialia. Mutu moko yebi ko contrôler alimentation na ete. Libumu munene, matama epai, ozo santi pena ke mutu moko aliaka na désordre. Tu ne prends même pas soin ya poids na yo, ya forme physique. Tiko comment kozala responsable na makambo etikali. Yango wana mbanda koma oboko lelo bana. Oboti bana sundoli mbanda koma oboko la bana. On sent que donc toi tu pues l'irresponsabilité. So mutatali okazo na bena obena maman na irresponsable. O dégagera pena irresponsabilité. O dégagera ngo. Et puis maman na immature. Déjà moto azokoka kozwa au sérieux te makambo eza sérieux. Logo la carrière. Logo la ba événement. Soko akoya kozwa sérieux ka vie na ye. Akozwa vie na ye au sérieux te. Yozolo bana fali atonga pe Alexander ko bino pe na mayele na bino na kamwaka. Na mayele na bino pe na ndebo mona afali avec tout ce qu'il fait des contrats banini. Akozanga pe na terrain ya kotonga. So ba comédien bazotonga, ba humoriste bazotonga, bongo fali. Makamsu bolobaka, moni soko ozangi argument ya kokitisa mutu. Okomi ko bambaka na ya kobamba. Bino bana wenge boyo kisa wera Sonia. Héritier watanabi ya koleka bino la poule gazoya na ligne moko correct. Bano longwa pa wera. Osala mwa orthothanasie ya mawa. Osala mwa zando minzemba ya mawa. Eloko malonga osala rasuti. Mungongo ebeba biliali bamaki na ebite. Ozo mona forme ya mutu to santi pelaka o aza mutu biliali na désordre. Oko garder taille, oko garder voix, yo zana mubangete. Soki kofi azo garder voix, bongo yo. Yo zana aja kofi te. Ozana aja kofi te. Mungongo DG baby, taille DG baby, o santi pelaka maman na irresponsable. Tu ne prends soin même pas ya yo moko physique na yo, bongo bana. Maman na immature, maman na irresponsable. Bino, tout ce que vous pouvez faire, c'est jalouser Fali. Bino, bokoki kaka ko jalouser Fali. Bon, elo musu boko salate. Parce que bo sali tellement elo kote na ba carrière, na ba vie privée. Il faut bo jalouser na bino ga Fali. Ba futa ke 100 000 porte ndako ako bongisa te. Qui vous dit que zaka na wana? Yo moni pena Fali ba biloko to asali na ne oyo. Akozanga mbongo ya bongisa portail wana. Boka musanga batu simple ka boye bazotonga abetaka mwa libanga na ye asombi terrain bando tonga tiepe portail ya tie batol ndako pe sili mutu ka simple bongo star lo wa Fali bilo muso ezaka so ba bombi face B balaksi bino ka face A bo se contenter ka nango wana bo se contenter ka nango Zakari baba so etango asalaki émission oya betaki makamba francophonie alobaki Fali aza na ndako na Hollywood asi akenda kuna tanga komi boye Fali ayebisiki awa ba filmaka te bana ne baza na ba passeport américain poza na passeport ya Amérique faut vanda kuna so vandi kuna vanda na hotel ovanda na hotel te Fali aza na ndako na Hollywood batindelenga ba image ya ndako moko azotonga na Mbinza je crois ma campagne Mbinza boy suka na pali. De toi tu penses que quand obino bomona wana o porte buka na wana yangwana ka ba face ba préféra ba laksa bino mokolo Fali ko étaler ba richesse na ye o yazana ngo botika la bouche A bouche B te mais bouche A ou bien bouche O
botika la bouche oh. Et puis basala assemblant neti batala ba émission na bisoté. Jour wana na lobeli ndako afali na moni bakeko bimisa na page moko ba blakisi o ndako moko feka zo tongela sili ya aigle jaune. Netika comme quoi balanda bisoté. O total asu ba émission na été. Menga na lobeli ndako afali po batindela nga ba image ya ndako fali ya otonga. Na style ya rêve américain. Bango sikoyo bakeko filmer ndako moko sope ya solo sope ya lukuta na ebité. O cadeau feka sali na aigle jaune. Ndako balaksi ndako moko bazo tonga bazo pakola ngo soki ba couleur so bazo tia mastic soki nini. Yaya. Netika balanda biso te menga na lobe ndako afali bakebimisa ndako moko kuna o feka sombela ngo silia. Bosomba bandako musique bozo kokate. Eloko bosa bien ezaka bandako. Bo continuer osomba. Po musique pena bo bosana. Kande bo kita bongo ti bo limo. Donc basele o babano ba opesa wera soni. Talaka de la forêt. Omone héritier Watanabe. Mwana suka asova pe honneur à famille. Héritier wata akopesa wera honneur makasi kolika batente o nyoso. Surtout sele o pena. Mutu ya aventure, muta distraction na babana nyoso balongo pa wera. Muta distraction le wa sele wa zati. Biloba loba, bilia bitambola tambola. Bozo bo ma carrière avant likolo ya manque ya concentration. Bino bozana na mai na makila. Yozana no jeune, soki kofiti le loazo sala ba album, kofi azo beta ba concert bongo bino ba jeune. Bozana na mai na makila, mais bo misilisi avant likolo bilia. Ozo lia na désordre, ozo vimba de partout. Ozo koma bizarre. Regardez voix ndenge nini, regardez forme ndenge nini. Boyena sport kuto salaka te. Ozo lia mingi, ozo koma na surpoids et puis sport ozo salate. Muta boye déjà nzoto ne moko ozo kozwa soin nango te. Bongo le reste. Aosa nango nini. On a la première des choses. O fali ba futake 100 000 ndako no feza propre. Tala fali azana mama na palais azotonga. Puis bo mona moto abanda rêve américain. Agosu kisangoka na musique. Mama na bord azotonga bord wana bomo na ngoka mukoli okoma pre. Botika la sumi no poleli. Eloko bogosa lezaka ko jalousie fali parce que échec oyo bino boye nango na musique tozo comprendre te. Ouera son de la forêt. Azo bunda ti lelo a se maintenir kaka. Mais basele o basi bakati ba carrière. Pour nini bisala sala manque à concentration. Manque à concentration. Fallait azo sala makamna ya kipaka binote. Bino pe boko sala makamna binote bo bete na okara. Oya ne miso mobimba fali yo za musicien. Yaka no ne miso lobela banzembo sali lobela ba album na yo. Omite kakate. So yeka ne miso mwana wana petit wana azane lokote mais yo za na banzembo. Bino mo bokomi convaincu que musique na bino ko simba nango lisute donc to yaka na biso ka na émission to clashara na biso ka fali. Ou alors bino mo bokomi conscient que musique ko simba sute. Ya mbo koti na banzela wana. Bana miki bazocha ba date na poto. Yo chaka date te. Ovandi na poto kuna ka kolia na kolia. Ba casino eza wana. Chata date na basala miki. Ozo koko cha date te. Ozo koka kosala orchestre te. Finalement tina na yo eza nini? Tina no eza nini? Musique ozo beta ezo simba nango te. Olati na veste obimo ndenge père moko boye ya muluba. Veste vandi bien te po nini forme ezo contrôler sous biliali ya te forme comme koma omabi. Héritier azo leka bino héritier kandenga za mukuse wana nzoto mikeme aza na carrière ya leader héritier. Il a la carrière d'un leader qu'officiel au bango émission. Abi héritier kande bomona wana il a la carrière d'un leader. Il a le charisme d'un leader. Mwana suka wengi. An esprit koleka bino. Mutazo pesa wera fierté wana. Po bino ba tente o botika li ba tente na ba tente.
de yo vi na omobimbaka fali azosala carrière azotika ba œuvre azotika ba trophée azotika na bandako yo bitambula yo moko place ovandaka yebana te bina file kuta alakisaka ta ndako na ye place avandaka yo place ovandaka toyebaka te ezala na poto ezala na kini soko oyeka na kini ka baflat bilialia oza na bilialia moko nayebi te tendo obebisi tai tendo obebisi forme baseleo bana basi mosusu balinga bino kaka na nkombo ya kistar apres baregreta mobali lokwa aseleo mpena kotaleka ya bo ozomona pena mama na tintin mama na immature olingi ye mpo boti na ye mpe bana na nkombo kaka ya kistar mpo na temps normal boye esimba te mwasi pena boye mwasi ozwi mobali lokwa aseleo akontrola meme pa kolia na ye tala ndenge olia na désordre ovimba na désordre bino bato mosusu kimiziki kaka nde esala bino mwa bato na temps normal pena boye oza eloko te deuxième chose à part makambo afali azwaka 100 000 bo ndako nde eza ndenge nini badepense na bacharge ofali aza nango yo so bapesi yo yango me okokangama yo ozala na charge kaka ya nzoto na yo na kolia na yo moto aza na bacharge ebele emonanaka kotala sele yo ozosandika azala na charge kaka ya libumu na ye ana charge kaka ya libumu ne kolia na ye na place ya kolala na elamba kolata c'est tout ce qu'il a comme charge yo ozolobaki bato baza na bamillion d'abonnés baobeta basala ba 15 000 ezokomplike bango nasi nasala émission nayebisa bino s'il faut compter ba nombre d'abonnés na makambo ezalaka jamais concordé na YouTube bato wana bachaîne ya ba 100 000 abonnés mais so otali na chaîne ya 100 000 abonnés na baémission nyonso basalaka omona bavie ya makasi esuka ata mosu na 24K sur 100 000 24 000 kaka etalami soki ebeti makasi so ebeti nango normal ba 10 000 ba 7 000 ba 6 000 YouTube ezalaka jamais na concordance côté ba nombre d'abonnés na ba nombre de vues wana eza logique parce que so tobi tokende na logique wana même moto aza na 10 000 abonnés c'est que so obeti sali ya 10 000 faut tondisa soko yo seleo na chaîne na yo oza ta na 6 000 abonnés 10 000 abonnés scène musicale eza 6 000 beta na scène musicale comme ça 6 000 abonnés ba na chaîne na yo baya na scène musicale yo po kosala ngo te bafere baza na ba 700K abonnés mais au moins nazo galérer pour un disque d'or il y a 50 000 exemplaires na kati ya 700 000 abonnés soko longoli 50 000 et kota combien na kati ya 700 000 bosa calcul na 700 000 abonnés au fur et à nango 50 000 et kota combien na 700 000 et kota moi 2 fois 3 fois mais pour ni nazo ba 3 disques d'or te na ba 2 disques d'or te. Les abonnés c'est autre chose, les fanatiques physiques ils appellent autre chose. Surtout que la logique wana c'est que musiciens nyonso o azata na 5 000 abonnés ada na 10 000 abonnés il faut bandobeta ba sali ya ba 2000 places. Casino de Paris ezaka 2000 places hein? C'est le yo na chaîne YouTube les cas 2000 abonnés. Tiens on date na Casino de Paris comme ça 6000 wana ya chaîne na yo bayanan. Au mona ki okokango te. Ba raisonnement moko bête. Yona tunaka basi babima na bino bayoka andeni. Ufandi pena boye mwasi aseleo na raisonnement boye. En tout cas, Nzambega mutaye bien. Alors autre chose, ozobela makama ba soldat wana eza ba défi moko ya buzoba. Eza ba défi ya buzoba, mais bao bazo salango quand même. Yo défi na yo ezalaka nini na musique. Okoma na oka bilobela, osalaka émission ya bilobela. Oza artiste, sala na émission olobela kaka ba œuvre na yo. Sala na émission olobela kaka ba œuvre na yo. Ozo critiquer ba sold out ya Ferry. Ferry eza ba ambition na ye. Soka zo cibler sold out, biso tebika osala ni yango te. Mais soka au moins zo cibler yango. Au moins il fait quelque chose.
Yo so tie date wapi, o cible ata sold out na Casino de Paris. Okomaka logo alikasa moko mopeperi yenga elobi na Gaz Fabulous ba musicien ba sila na biboya boya. Ko boya boya ga nyos. Yo kanso yo sele yo boye logo nde na France ba boya. To Congo mbimbe boya. Bosala ba cri ba koyimbi ko itikala, mais c'est le passé. Tozotala na le présent. Na le présent ozosala nini? Soko sala ke échafaudage na poto. Vanda no calme. Au moins bino ba artiste oyo bosila, vous devez faire un choix. Soko lingo continuer la musique, kota studio yemba. Soko moni ko koma na yo échafaudaire na poto. O échafaudaire, o maçon na poto, sala ki maçon na yo, vanda no calme. Koyaka te yo za na échafaudage, oyaka koto ko kritika batu na musique alors que yo sala ka sous musique te koma moto échafaudage. Il faut faire un choix les gars. Bo amboye batu te. Soki omoni ke okoka sous musique te, sala échafaudage, tikala na yo échafaudaire, vanda na o calme. So omoni ke il faut zonge la musique, soigner na taille, sala sport, comment la forme bien, taille bien, bando kota ba studio, luka ba featuring et fula yo, yemba banzembu na yo, sala carrière. Mais dans tout ça, il faut faire un choix. Koya te yo za n'échafaudage, likolo moko n'échafaudage, likolo moko ya ka critiquer batu na musique, oyo koka asu ko salate. Koyemba okoka lisute, ba kriya malonga ozalaka nango lisute, okoma ondire mobali moko dépassé, vie privée na yo moni hein. Il y a des hommes quand tu le vois, tu sais voir qu'il y a instable na vie privée na ye, kana physique. Tu sais voir ça, sauf que nous avons moto à misu, okomona que un homme a instable na vie privée na ye, kana physique na ye. Ça peut se voir que cet homme est instable dans sa vie privée. On peut voir un homme qui est stable, qui a des responsabilités, na physique, car même na attitude. Et là, Kisaka. Comment l'attitude à ces léons, on sent qu'il y a vraiment instabilité totale dans la vie privée. Ça se sent. Alors, autre chose, à la question de savoir, nani, musicien ni bangi saka na Congo, ou montute, business toko taba studio moko, est-ce que ça c'est un argument? Zoba pena ofali wa kata zoba. Moni fali tia sala slogan ya kata zoba. Izala vraiment na tina makasi. Iza penda na tina. Na ebiso bazoba moko bazana musique surtout na côté ya bana wenge bazana buzoba moko incroyable. Tel leader, tel musicien, bopo na ba orchestre okota. Bato bazala na kofi, bazala na moi ndenge moko boy. Ope bazala na ba musicien ka ya keba keba bazala pe na ba mentalité moko ya keba keba. Parfois bizaleli ya leader et qui te rappelle na ba musicien même na ba fan. Yango kaka tel leader, tel musicien. Tel leader, tel fanatique. Ba kokanaka. Buzo ba moko eza na bana wenge eza incroyable. Mutabang sa kona musique azate pour bokota ba studio moko. Qu'est-ce que ça veut dire? Okota studio moko boko streamer ndenge moko te. Boko streamer ndenge moko te. Yo koti studio biminga na bimi. Tango toko beta boy na baffle tozo kaka Formule 7. Tozo kaka Lady D. Tozo kaka Mayday. Tozo kaka MH. So yo studio moko ango kota ki okende kusala nini? Nzembo ebetaka te. Est-ce que kokota studio moko eza problème? Les premiers na l'échec batanga école moko, salle de classe moko, uniforme moko. Mais résultats sous kande kabola bango, les premiers na l'échec. Si kokota studio moko elobinini. Maye les ati. Bosala succès na époque ya wenge, ba succès sila, bosala choix. Soit bokomi ba échafaudeur, soit au forcer la musique. So au forcer aussi mbate, tigala na échafaudage. Koya kwa mboye bato awate, na ba argument izanga mutu na makolo. Tokota ka studio moko, okoti studio moko, sko po nini nzembo ebetaka ndenge moko te. Po nini ba streamer bino ndenge moko te. Bozoka ba trophée ndenge moko te. Bokota studio moko,
kende kasi pe ko tia date lokwa bokotaka studio moko tia pe ba date moko tia pe ba salle moko nayebi te so bozalaka na babokilo bamibali lokwa basele o papa bokilo to mama bokilo avandi mpe na tv azotala ta mobali ya mwana na biso donc ozodégage mpenaki imbécilité moko boye nayebi te so bozalaka na babokilo bilo bosalaka na batv papa bokilo to mama bokilo avandi azotala ta mobali ya mwana ta mobali ya nani azoloba basottise boye na tv abebisi forme alie na désordre libumu matama mutu azoko contrôler même pas physique na ye bongo le reste ozobebisa forme ozolia ka na désordre baforme ya bamibali lokwa basele bazomona na pe boye bapetaka pampamba okomi libumu nene matama ovimbi donc biliali ya bamaki banini batomate bozoyokisa wera soni na babino na ba Jésus de nuance Rabbi ne change pas bozoyokisa wera soni mwana wa opesa wera valeur na honneur ezaka wata calcula motu te otika le mona ite avandi babanda otire sur fali asa makam na ye bato oka bazanga nde bakalkulaka bato so mokate ebeti ye bankema akomotire bato so ozwaka oza na temps wana te tala carrière ya wata tala esprit ya wata osante ke moto azwaka na keto te moto azwaka azalaka na keto te azalaka egri te po azwaka siko bino lokwa bozwaka te bankema bakanda émission nyonso kaka fo tire moto yo yaka nano teke na bimisi album na ngai eza boyeboye banzembo yango rien yo so yeka émission fali na forme mabe ozokoma nango bozalaka na basi te bayebisa yo te kozokoma mabe ayebisa yo ti omona mpendaki irresponsable mo bo azalaka na mwasi ya fixe te parce que moto aza na mwasi ya fixe ayebisaki papa ozokoma monene mingi dimine mwa libumu sala mwa sport ozala mwa nzoto ezala bien so ozala na mwasi pene ya solo na vie na yo ayebisa yo bato mo boye bavie na bango désordre ngambo nyonso kaka epa fali do fali moto asalaki bozala badésordonne nde boza wana do fali moto asala bino bozala na bino bairresponsable nde boza wana eza fota fali te okotaka studio moko nzembo ebeta nde okotaka studio moko nzembo ebeta babengo pe na Cameroun na Côte d'Ivoire po na nzembo wana oyo ezobeta ofandaka komaka poto Kinshasa baconcert ya Côte d'Ivoire bokendaka te baconcert ezalaka na Ouagadougou Cameroun Gabon bokendaka te Guinée équatoriale bokendaka te bazotuna yo na musique congolaise osala nini nasala koyimbiko osala koyimbiko ebinisa wi me koyimbiko na moto awera siko depe otika wera sala nano eloko ya yo moko ebinisa mokili wana nde esika siko bokokaka te depi okota otika wera osala koyimbiko na moto awera sala siko eloko moko andeo ya wera ekartone na mokili omonaki osala yango te osala yango lisusu te fali asala makambo na quartier latin alongwe quartier latin aokontinue kosala makambo en tant que ye sikoyo yo olongwa pa wera sala lisusu koyimbiko mosusu en tant que yo sikoyo en dehors ya wera epesa makambo to bina yango susu de 4 coins du monde tala bana mosusu baprofita na bamoto awera depuis ka balongwa maison me bakoka kosala so eloko te bino baba musicien oyo boprouva penaki moto awera ka nde bande osala bino soko longo epa leader il faut prouver mokili ke eza yo donc betela biso so eloko moko erenie en dehors ya leader en tant que yo ebeti na 4 coins du monde ndenge ba yo pe epesa yo pe bapesa yo
O comprendre depuis olongwa pa wera sala na nzembo moko ebeta ndenge fimbo ebeta ya Félix Wazekwa chikote fimbo soko sakani chaque fois to gagnera match to bando binara na fimbo à chaque fois to bando gagner ba match kan nizo banda wa kalate to bina fimbo c'est le osale loko moko bouger quatre coins du monde lokola fimbo ya Wazekwa lokola yope ba pesa ya Inos bisan wera sala ngona ntotala Bodiembela trop la mota wera. Bosa no makambo bino moko lelo totala et bouger quatre coins du monde. So boko kango susu. Oh. Tala moto carrière et katani avant Nicolas Bilia liaoe. Abel Bowe landi makambo. Amama ta makambo. Abel